Voilà, merci, bienvenue à vous tous. Salutations à vous tous partout, vous êtes branchés, connectés. Je suis Boloa à la présentation. Il est écrit dans ta parole. Quand tu envoies ton ouais en mission, tu lui donnes l'esprit sans mesure. Saint-Esprit. Manderebro y querebro se manderecas. Jesus. Merci. Voilà, bienvenue. Moi, c'est Josué Boloa, l'international. Tous en direct à Johannesburg, en Afrique du Sud, le pays des Mandela. Très ravi de savoir que vous êtes tellement abonnés massivement à www.congo dialogue, un site à bonne manière, dirigé par la coordinatrice Maman Francine Ngembe, grand prêtre mère. Très gentil de savoir que vous êtes branchés, connectés dans www.congodialogue.com. Et moi, c'est Josué Boloa à l'international. Bien-aimé, Toza, na Corée, merci bien, na attention, mais dommage que les lots, Toza, na Sangomoko, ya Mawa, ya Kanda, pe ya Pasi, comment nous les Congolais, na pays étranger, Toza, liko boma, na biso, na biso. Et ça passe, pe Mawa Mingi, donc, comment on a ba nouvelle ya boye, koso ba sanga boye. Tous ont tout droit au niveau à Cape Town, mais l'événement s'est passé dans Polokwane. Polokwane, c'est une province na Limpopo, un quartier na Limpopo, une province na Mboka Oyo. C'est parmi les provinces na Mboka Oyo. Ici, quand on comme d'habitude, mais dommage, à cause de mon thème, à cause de l'ikunya, tout ça, Congolais. C'est vrai, Bolingo biso na maloba, tova na biso kaka. Tal incident c'est salami, bon, master ba ke salam sala. Il y a qui bansa, ça là bansa, ça là bodyguard, garde du corps, la sécurité, na pekawana miné, na salaire na boîte de nuit, na bar, n'est-ce pas pour sécuriser. Alors bazu coopération ba kay sali que des Congolais na katia site wana bayokanité apparemment balongoli moko. Alors ndé comme sous Congolais na moni que balongoli pour nani na ki jalousie à ce que libanda c'est rencontre bing ba master mususu baye bayena ba spread ba gaz ba pomper de ko na biso Congolais za maître na kombo ya Edi Omba maître Edi Omba to benga mingi maître Edi Omba mokonzi a pomper na miso parce que bi kaza maître o pomper na pe Congolais comme na babi je connais ba photo bo mona na balancer binongo a pomper à l'état pomper masa mo mona bien ta la zumbeli atie ba beti masa ba tiembeli ale ba kimi nyonso na parce que jalousie. Pourquoi balongoli tu vois, comme c'est un niveau moi, mais ça ne va pas, nous les Congolais, ça ne va pas. Le pays étranger, ça ne va pas. Tu vois, alors, la minute, tu vois, babi, comme on est babi, bon, on a la photo, on a ma chère amie. Fidèle internaute à Congo Dialogue, comme on est babi, à la type polo rouge, bon, on a la photo, on a mis balo, à la type noir, on est maître Edi Omba, à Koufi, donc, ça passe, il peut mawa. Si la collaboration est la prenne technique, on a balancé nos audio, bateau ba pesi une information bien bien au baby bango maître Tyson monter ma maman Ninel Ntenga. Ya maître Mokonzi, ça nous a dérangé parce que petit babi c'est petit à palin. Petit mot très poli na kamwe ndingi à peu près ko ndeko na ye mbeli. Ninga na odo ya ditaza ta ba fanda na ye. Hein? Ça les passe. Moi bloko il faut te ya bison. Au mona mutu que au pire ezaka nzambe ozomona pire ezaka nzambe mwasi na bana na yo
parce que moto ozotia motema opiri mais aza piri te tani asali ndeko na ye parce que Edis le petit mot alobaka nani sorry nani Babi c'est petit mot alobaka te petit mot très doux calme ngaka ba propre tia comme na point retia ndeko nembeli ezo déranger oya bino mettre Tyson ya Petro Congo mingi bayebi na bayebi te ya leva mettre jingle de la zone précédente maliwa ya mettre Edi Mokonzi hein tout préga les bons dieux ça nous a fait mal zamba sunga parce que biloko était à biso que motozo mona pire parce que tozo mona ba photo mususu Edi bafanda na Babi bazo me masanga les autres c'est que ba na ba pire tana ndi pe bota besika moko nozo ndeko na yo o chaimeli doesn't make sense hein au kata moto vie kaka boyo kata moto vie ah non kambo esali passe mingi zamba sunga pena biso ba tikali pena été abiso pena merci ça au moins intervenir dans sara ya mwasi doit mettre Edi Mokonzi parce que bango to na baleki ya palin te bani bien itala le kambo komi to sala boni nzambe mo wayebi nzamba pesa nzamba zui skoyo le salami wana eza pena malamu pena te mete biso to tikali été abiso pena makasi était abiso pena makasi zomona esali pena bien te. Ok, moi, je fais part de mon ndambo que Yakuza. Moi, je fais part de mon ndambo. Saluer maître Jingle, Skazana Petro Congo. Saluer maître Yamashita. Maître Tchèque na Petro Congo, Yamashita na Petro Congo. Maître de guerre à Pretoria. Maître Casque. Bambote tout ça, maître Nyoso. Bambote Mingi à suivre. Na Cape Town kuna donc baba pentina donc maître Tyson bilili yango to pesa peka sango bato bakoyi ba kolanda vraiment image oyo partout boza branché en Afrique du Sud mobimba boza na Père Elisabeth akoko kima na minute makila ya maître Omba ezolela doka bomi masane congolais parce que ba longoli musala ya ti fiti ale sale mtema pasi comment to comment na niveau wana eza pasi biso ba congolais ba étranger na bité son poto ma Francine Ngembe tina Belgique ezala nengwana Bengi na Messi je vais me soigner monia wana Messi bana bomona yedi mu banda kutana ba wana déjà kuna déjà na bimaki dia frère na songi na kwa bisi na bia alo wangu wa kutana na kyo kama na bisi na bia zomba omona na siona oui, bien ça va. N'est bien qu'à garder on est très bien. Mais tu me souviens maintenant que ça il travaille sur le bimi, il a mis sur le na non forcer ga mis. Ba qui perd music okay de la coach bokonda chika libanda yemo kwesi achete mbeli yemo ko donc babudo bo livrer yemo ko libanda donc ko kuta parce que ningo ko ya wasi mele koti baki zelo mona au ça c'est le monde wasi baki mbeli wache dambe baki monya koti na kati tamoni au ko kati qui veut shooter on a expliqué, c'est quoi expliquer ne bon ça y est. On a manager. On a expliqué les kamuti de babundisi, c'est que manager monaki. Le tinga mata le babonga ko kate. Quel est sous effet. On ici baki ba basai mam na bango. On ici baki ko tasko na mutuka. Wa ba ici basai mam na bango. Voici qu'à quoi il a posé, à quoi il a posé. Parce que bon, tout le monde là, Bélène elle m'a bien mettre, franchement. Même de la poison.
Parce que batomboli. Il a l'air de Simbi. Ana mbili la ko iwa des fois. Et si lui là. On va aux amis. Il a donc il me t'a mabé mon habite aussi que ritan on a bambo canine je n'arrive pas à comprendre nous les Congolais pourquoi comme ça et c'est que drôle que nous prions trop nous sommes trop to kenape l'église mais ce comme ninga bongi ya ma passe ce comme matina nga l'acception ni to bendi tala betopie ba ikalate na mboko en Afrique du Sud mais tane bazo ko émerger ba Nigeria na parlons même pas ba Nigeria na parlons même pas ba Pakistanais na parlons même pas communauté mo baza soudé ba une différence eza na ngom mais ba tsaka ngwa part mais ce comme dans la coopération bazala vraiment unis mais biso au sommet à château T métropolitain au sommet côté ponte au sommet côté château rouge côté yo côté za yo te mais ba fier za ngam tuna makolo pourquoi to comme à niveau na vraiment na habité vraiment non j'ai pris vraiment ba pasteur na biso toté ya tout na ma prospérité to na mitema na biso bon centré ba enseignement na biso na sur mitema conformité comportement malam non tout tient aussi comme montema que nos cœurs d'abord changent que nos cœurs d'abord commencent à se transformer. So biso na so ba Congo te olinga na te. Voilà pourquoi les étrangers vont prendre des relèves na bamboka na biso à cause de manque bolingo. Et après si ce que tu as confiance c'est pas nani. Obomi muninga na yo obomi ndeko no kapama nengo no tiembeli akufi. Ce que tiki moi ça tiki bana. Zoka se position. Ah. Ya pas si vraiment biso ba Congolais, ya pas si n'était so bino en Europe, les États-Unis pour ça ngwana. Mais biso en Afrique du Sud on n'arrive pas à comprendre kindo kitondeni. Muninga soka matito bendi muninga zuma promotion to siliki jalousie na pas na l'église nenge moko na ba quartier nenge moko muninga to minga ku mutema mabe musuma mutuka mutema mabe ba PC position directeur mutema mabe oh et comme héritage tondeni ma France ninge mbeza ma participer ma komona comment to ça entretien na mboka oyo to ko luka na mboka ba paya mais to mo boma na biso pour rien hein pour la position mon boyo balongole ba tche muninga comme superviseur azoma position azali na ngo yo kim tellement ma passe moi c'est Josué Bolo YouTube Congo Dialogue bo s'abonner massivement bo la toujours information to continue toujours pour continuer histoire ngo na banquette so pe ba kanyima stango to web sabino botika mala. Shalom peuple de Dieu, shalom bana nzambe, shalom ba maman. To bengi bino na molulu munene we kozala le 17 mars boya to ya ko célébrer le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nzamba pesinga thème na bino abina ebisa bino toutes les mamans avec Jésus. Avec Dieu nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Ba mama e boya to célébrer nzambe na bon moy boya to kumisa ye to sandola ye bisika nyonso bino bosili kozwama ata ozali na gambela ba mama nyonso gambela ba mama e l'église nyonso na nzala na koyembela nzambe na nzala na ko adorer pe na ko louer ebele pe bien aimé dans le Seigneur o bandimela ki pe na nou Yesu Christ le quoi mo konte mo bixité ta mususu jour wana le 17 e kozala pe jour ko yeba na ko yamba Yesu ba mama e bo mema bana bo mema ba papa bomema bandeko boya ebele boya massivement pour te louer, te glorifier le Seigneur.